ameminga vers mai yango ezalaki mwindu makasi na loboko na ya mobali asimbaki nzete elongi na bango namonaki te balataki bakagulu kwa baninja mais namonaki baenseklaki mbwa mbwango azalaki tellement molai mais mbwango azalaki ya mwasi bajeune oyo baselaka bapreservatif bayebi nsima kosala rapport sexuel basukolaka yango te akendaka mbaka moko asie nini abwaki nangi na interdit bana nzambe basalela préservatif te ekozala contre mpo na bato balingi mingi impudicité bango bakozala d'accord te. Shalom balani nyonso ya chaîne na biso ezali mwasa mokondi Fondation TV oyo wapi napesa ko une fois mama ona lingami na kombo ya mama Anna Kalamba yo wapi na kati ya mikili ya poto précisément na kati ya France ainsi que toute la famille na biso na kati ya France. Je crois que votre humble serviteur na komba prophète Samuel Erika Songo oza présentateur na bino émission kitoko Bokolanda au pebuzola na kalamingité. En tout cas na saluer libota nyonso ya France, na saluer famille Mobimba Chikeva wana za famille nanga mama Jani Chikeva, Freddy Chikeva, Erli Chikeva, Gaini Chikeva, Patricia Chikeva, donc toute la famille Chikeva wana za famille nanga nzambalola azangate ko pambola bino na pesi ma fille que j'aime beaucoup na kombo ya Dieu merci na kati ya France moi na ngai prophète Fabrice Bilele na kati États-Unis na Texas na bébé asikatodiko yamba to pesi encore une fois bah merci beaucoup et na saluer toute la famille balanda ngai na mon internet na balola azangate ko pambola bino mais lelo sangwa kitoko tombi un homme de Dieu na kati émission en tout cas na sepeli makasi oyo ako découvrir to penga biso na bino to ko découvrir ba secret ni se pasaka tango yo mona kaka bo bimaina mutu bokei bo futi bo koti et après tant yo aussi sino bimo ke yo loko tika et loko ni se pasaka je crois bien lobby la révélation c'est loko boza monde mo za vaste ya munene chacun de nous a sa ponction comme capé ko expliquer biso ba révélation to makambo e bon mami afin que biso na bino to découvrir Osée chapitre 4 verset 8 mon peuple périt faute de connaissance mais l'élo toto a connaissance na un homme de Dieu ozo fungola biso y compris avec mon caméraman na kombo ya français a fungoli plateau totali tozo mona invité na biso wow nzambalo la pambola shalom papa. Shalom homme de Dieu prophète. Okay, merci beaucoup papa, je crois c'est la toute première fois na kati émission na biso na lingi bat balo na biso ba comme na yo pe ba ministère na. Merci comme on a le pasteur Israël Nash donc on a un pasteur ministère na ngangwana. OK, c'est l'homme de Dieu le pasteur Israël Nash na moni wa encore une fois biso famille chrétienne tout père de un homme de Dieu puissant na kombo ya papa na biso Nash. Je crois que dans les so yebi atei apôtre Paul Nash manaim je crois to yebi en tout cas dans lemba surtout biso dans lemba tolé la mingi je crois atei na ba église yaminene et y compris notre frère Michel Bankena à l'écape na sama kolonaye en tout cas mes condoléances à toute la famille église chrétienne et wapi ezali RC o wapi notre papa biso évêque na kombo général Soni Kafuta zo kamba biso lelo nzambalola a consoler mitema na biso pe a consoler l'homme de Dieu. Merci beaucoup papa. Je crois le to yambi on a kati ya émission na biso par rapport ya ba révélation ko la talisio toto kabola parce que libota na nzambe ba bénéficier nango parce qu'il y a des choses o ya des fois basala par rapport à ignorance et baba ignorance tue. Et lelo il fallait d'abord tout le équivoque ignorance yana na mitu ya ba nzambe. Quels sont les messages que l'Éternel de t'a révélé pendant la temps où il y a pandémie oyo? Merci nangana quand même na bondela avant na pesa message zamba bomoi zamba bikamwa zamba edina bala zamba ntomanage na tikita favorable oyo entre tes mains peuple nyonso bola nanga partout dans le monde bazala fortement béni na kombo na Yesu j'ai ainsi prié amen. Ok, message na joie qui nkola pesa nga ba message si mambotali préservatif ezala ki jeudi passé na zaki ya kolala vi ba 2 ans na ki posa masuba na bimaki na kyosuba ya na kosi na toilette pona se soulager na oki na kati ya liduso toilette mongongo abana ya ba bébé bazolela na kati ya toilette vers ba 2 heures alors esaninga somo na bimi libanda na subi na terrasse na kosi na lali na bondeli zamba lobelenge lokote. Mais nous devons comprendre que kolela mingonga bana bando kaza ki langage bana na bani ma mwanzambe na nzamba lobelanga na balolenga wana te na bondeli Dieu m'a dit rien vendredi na bimi na kelemba na sana mi moko vanda na lemba na kyota la yaza pe mosa nzambe bato bavaya na lemba baby bato basela mingi batinel ezaki vers 19h na zokota même son na okaki ya bana na koki ngo susu na nini
national eselenga nzoto ko banga na bimi na bengi prophète libanda lupango to sololi mona kota national ezaki souté na butu na zongi j'ai beaucoup prié tant on a prié na selo ko la moto ju pongi on dirait vision on ko réalité na zo mona ba ye ko zwanga ba siminga na loboko babimisi molimo na nga na nzoto na mimoni mibale ndenge moto akufaka mimonaka babimisinga mibale mimoni mususu mais moto asimaki nga siminga na loboko wa mwasi alataki tout blanc. Avant de continuer à faire un message, Bible zoloba. Non, pardon, s'il te plaît. Tout blanc, tu habites pour tu pas koufa, dans la film nigérienne, tout le monde appelle tout blanc. Parce qu'il y a des bleus, il y a des tout blancs et des tout blancs. Il y a des tout blancs aussi pour même aussi les diables peuvent l'attraper corps moko comme si à la hanche de lumière. Ton peut me expliquer ça par rapport à ça. Tout blanc, moutonga zaï aspect zaï ndengeni. Avant de continuer à Koloba, la Bible zoloba qui s'est poussée par l'Esprit de Dieu, que les hommes parlent de la part de Dieu. Dans le bas qui n'a début que Nzamba pensaka. Nzamba zoka penser ne wana azo transmettre ngo ba serviteur nae, pour ba serviteur nae ba ibisaba na Nzambe. Saint-Esprit a la puissance, ya robiki sabatu, puissance ya okangola batu, aso na puissance mosusu ya kotindika batu pour ba lobela nani, ba lobela Nzambe. Alors pendant la nuit namoni nde na tuwa biso namoni azalaki pembe makasi na on a identifié qui était sur ce qui on a débit ya komona na ngai asiminga na loboko wa gauche abimisinga na nzoto abomoto na moni na komi mibale ameminga vers mai ngo azalaki mwindu makasi na loboko na ya mobile asimbaki nzete na tuni ye tuye ki parce que après ça va ko bimla tuni ye tuye ki parce que pour mon côté sur le vin c'est très capital. Bible zoloba ke diable moko aka ko se transmettre lokola ange de la lumière na tune tieki ayebi singa la bi je suis l'Éternel des armées banda mokili banda tito komi na suka nanu diable alata kombo l'Éternel des armées te l'Éternel des armées ebana zala moko mone Jésus ayebi singa je suis l'Éternel des armées asimbi nzete na loboko ni ya mobali ayebi singa ko tulenga mituna tetela makambo ezoleka azwi nzete wana abeti wana mayo zaki mundu makashi na moni mayo wana ekomi pembe très propre na sa mai na moni mokili na kasa mokili na moni groupe à bateau mais on dirait basala qui cercle mais bateau on baleta qui bilamba noir le quoi banzambala on nga na zomona ezaki na mwa batasha ba pembe batasha on ba dessin mis sur bateau et le na bango na mona ki te baleta ki bakagulo quoi ba ninja mais na mona ki ba ensekla ki mbwa mbwa zaki tellement moulai mais mbwa zaki ya moshi ouais c'est nga je suis l'Éternel des armées ça ngoni mbwa na za démon azaki tellement moulai. Mais nase ya mabele to nase atolo ya mbwa o na moni batiaki babase 4 bassins na moni mafuta ezotanga na kati ya babase ezokota na kati babase mafuta ezotanga si to mafuta ezotanga na moni bassin moko etondi abisinga tala malamu observer ma mouvement ezoleka malamu balongoli bassin moko bamemi yango quelque part pembeni ya mbodo batiki mbwa babeza quelque part na moni bafongoli carton na kati ya carton na moni ba préservatif na moni mutu moko parmi bato bamaki mafuta asimbi tonga a côté ça on a quatre ya bassin abendi mafuta azotia na kati ya préservatif zamba zo sangomoni mafuta o bomona na kati ya préservatif eza mafuta o utaka na nini na mabele ya démon oyo d'abord na débit pour na kemwa mbango tango ba ensekla ki mbwa oyo na mazo sangomoni bato ba ensekla mbwa basa ba corps médical basa ba médecin o batetaka bato mais baza clique moko diabolique satanique bitila bango za ko détruire bato. Mais bato belé ba baraté ba jeune belé to bato belé na monde bazo baté ba ça détruit suite ya préservatif tant ba bendi yango pembe na moni bazo zwa tonga makambo na zolo ba engagé ngate zo engagé nzambe juste nzamba o sait rien que monoko nanga pour na pe sa connaissance on a ba nzambe na moni bazo benda mafuta ona tonga bazo tia on a préservatif nzamba zo ebisa ngai moni mafuta o za na kata préservatif eza mafuta o utaka na mabele ya démon oyo. Alors tant que mobile a joué éjaculé à boki semence na kati ya préservatif ils ont contact contact na mafuta nani ya démon oyo alors ils ont permettre démon oyo zota osani ya contrôler via ya motuto ya Hollande la via moto oyo a éjaculé ki na kati ya nini ya préservatif na mona ba analyse langa normal ndé ba expliquer biso chasser pour épola et ça la plus ou moins 100 ans. Chasser pour épauler comme mabele ça la plus ou moins 100 ans pour épauler. Alors ils a passé un comportement ton la bajana le l'homme ta kufa na 100 ans. Pas ba kufa na 80 ans. Même sous 80 ans, même sous 30 même sous 45 ans. À tout moment ba super meno eza na kati ya préservatif ils ont permis de pédia blasanine à landela yo. Ba jeune ba c'est na préservatif ba préservatif ba yebi si ma osa rapport sexuel ba sukola kangote akena ba moko zenini abwaki.
aussi longtemps ba super maison mais dans la carte il y a préservatif diable pas besoin moyen de contrôler ayebisinga ba conséquences oyo na foute les opesa na ba garçon d'abord les opesa oyo etali makambo faiblesse sexuelle batu mingi bazo comprendre on ba kisa bako comme mingi ba kisa bako no bit nango ya malade de zo mingi na ba préservatif les opesa rapport sexuel les opesa faiblesse sexuelle bit les bossos so détruire le mariage parce que ils ont même infidélité na carte ya nini ya libala parce que ça la moi si muso zo mona mobile na c'est c'était comme botina sani abi malibanda d'abord ils ont permettre na debo oyo akabolama mabala batu on a de un ben ko raisonner bien na clique na bango ba moni esimbité ben ko sera préservatif à basi na biti moko oui na biti moko juste pour na ko détruire merci homme de Dieu na juste na biti moko juste pour na ko détruire batu préservatif d'abord et puis ça batu posa ya ça rapport sexuel mingi pensez préservatif et attaque wapi na début na loba qui mot préservatif et otina kacha mot préservé tu peux être préservé dans autres boy pour la sidèse mais tu es livré sur le plan spirituel Bible zo la Bible sont en réalité de l'homme c'est l'esprit alors nengna lo baloma mo kesi mamotali semence oyo ba papa ba bokaka ezana batu to ezana moto za ki frapper na Bible pour na ba semence na ba ki on mabele ezana Genèse 8 tina 9e verset pour na obela tamba ba otanga on ndako a coucher na mwasi mais azui ba semence na ba ki on mabele nzamba be donc semence eza mutu mobimba semence eza mona mobabo ngana toza ba résultat ya ba semence ya ba parents na biso. OK, l'homme de Denalingo ta na lanza na besoin la pena de caméra na besoin OK pe moi mbango parce que na lingito que na moi molo moi muke et kozala mala makasi. Maintenant revenir na yo olobi lorsque tango lali babimisio tango babimisio otuni mutana ozanani parce que Gédéon pe lorsque l'ange de l'Éternel a écouté naïe, habitué va y retourner non Dieu d'abord qui. Il faut d'abord naïe ba identité na yo. Obi que non, c'est bien moi l'Éternel des armées. Ils a bon l'homme de Dieu. OK, après lorsque tout nié loko wana, asime bi ko tuna ba question minte zana l'action makambo yo. Na sala. Maintenant na zo wana aussi obi mungongo yokaki na libulu ya wese, eza mungongo no yoki en susu na batinel. Na mi na lingo pe me pe ko simplifier biso. Parce que tu es un homme de Dieu. Malgré, il y a d'autres choses, l'Éternel t'a montré, mais il y a d'autres choses aussi par rapport à la conception de moto. C'est-à-dire quoi? Vie à Makambo et les kakanabatine, il y a un pour ça, donc, vie, il y a Babloko et les kakanabatine, pendant la nuit, il y a balali, mibali, oh, baka coucher na basina batine, baboka Babloko na bango, mais soit baboka na banini na ba. Na ba toilette. Alors, bah, semence, on a déjà ba signe à bano ba osanini, bazoli la parce que semence, ils ont symbolisé déjà moto. Parce que moto aza semence donc moto aza mbuma ya semence baloni mo quelque part des signes ya mingongo abana o bando les juste langage ça m'appelle kinga et ça na bana o bazoli la pour la semence. OK, merci beaucoup. Dans l'Ancien Testament nzamba abimeli batu na ba kombo presque nyonso ba Elohim, je suis Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh. C'est-à-dire côté non nzamba melo comme le Dieu des armées, pas comme l'Éternel des armées, pas comme Jésus. Est-ce que Damien peut me faire comprendre? Parce que Nathan ancien a opéré comme l'Éternel. Mais Nathan a des apôtres mis comme Jésus-Christ de Nazareth. Donc, même quand on a même un peu moins kobina. Mais yo côté na yo un homme de Dieu abîmé comme l'Éternel des armées. C'est ça. Merci homme de Dieu. Nangina lo baboyo. Combo principal o epese meli biso likolo na César combo à Christ. L'Éternel des armées, Jéhovah Jireh, ça n'a pas attribution au Nzamba Zalaganango. On a de un. Zamba Azaki l'Éternel des armées car on a calaté. Jusqu'à présent, l'Éternel des armées. Tolongaka nabitumbi sto bundi te parce que zala motumoko azo bunda. Zamba jusqu'à présent Aza l'Éternel des armées. Donc armée et bandana on a lola armée bandana siawate. Ah armée zala photocopie makambo ba copie na lola jusqu'à présent Zamba à l'Éternel des armées. Donc ça dit ça na comprendre malam par rapport makambo et sangla qui au monde en révélation. Jésus-Christ a l'ingité comme Jésus-Christ mais ngaya n'est pas dans le quoi l'Éternel des armées, c'est-à-dire ayi que après makambo c'est bitumero ya parce que il y a un message aux personnes qui bitumero revenir pas na yo. Oui bien go. On dirait que to koti na penser nanga o ko zanet si j'ai Michel nazoleka na oza ba message moko ba menace. Mais je ne peux pas refuser pour baza me baza, je ne peux pas refuser. Et ça la bateau bazala ka frapper tuer pour na kombo yesu. Donc na ozala toujours menacé mais na ozala sauvé par Christ. Nangina loba et le mot oui. Non tout normal, na no que lembe l'homme de Dieu. Il y a un message. Tous a besoin d'éclaircir opinion.
Donc abimelo l'Éternel des armées pour yebi que na sima message oyo yo bitumboya yango moni directement bi que non je suis l'Éternel des armées, c'est-à-dire même si bitumbeye yeba goza yo mokote ozananga. C'est ça un peu. Réponse à moi mosa nzamba peselinga. Pourquoi un? Parce que dans nzamba otinda Moïse, nzamba tango apesa ka vision et pas Moïse a libéré ban Israël en Égypte, apesa ka Moïse capacité à relayer sa bango pour la délivrance na bango. Tant on a un message au mamotel ba préservatif abi bana mingi baza mingi baza bloqué ski makambo oyo siko nzamba ko bundela bango contre ba armée o ekanga bana na ye donc tant on a ba jude tenez nzamba ngia kota bunda pour délivrer bana na ye d'abord quand on ngate mais bato yo baza lié na ba pratique o ba quitter ya mamoteli préservatif. OK. Merci beaucoup, je crois c'est bien. Nayebi, il y a des journalistes. So c'est la prédication de Natika yo pena loba loba na yo, mais il faut quand même éclairer quand même les opinions. Mais nanzela préservatif ezablo soit des fois so on a besoin au bota botebelete babango naissance moko indésirable. Bablo moi bongo yango faut mutu d'abord c'est-à-dire assez préservé yango bazwaka préservatif wana pour quand même ko aider pour ne pas bon wana obina na ka ya batalibanda parce que soit des fois ils en a ka est-ce que ya katanda moi ça mobali mais poto bota botebelete il faut aussi prévenir bazu préservatif bango pe ba ko ya la même situation na préservatif eza clique satanique ne basala kyango eza pensée moko diabolique ne basala kyango juste pour bazwa moyen ko contrôler vie ya moto tango zo boka semence na ye na kati préservatif ne zo kutana na mafuta ya démon wana na kati ya mbwa wana pombo na zaki démon là juste forme ya nini ya mbwa. Alors ezala bato bazo salela ngo libanda mariage ezala bato baza ba marié ba moni que ça solution ko sunga ba botate ba oza toujours contrôler parce que ils ont seulement na clique satanique dans le baki awa na débit dans le baki que nzamba je expliquer ngomoni bato ba telemi baza clique satanique baza ba col médical ba traitaka bato baza ba médecin mais clique na bango c'est clique moko satanique bango bazaki na penser ya ko sala préservatif ezala ki inspiration par diable biti moko za pona ko détour ezala bato baza na kati ya mariage ezala bato baza libanda mariage donc apparemment nzamba ngelo bana nzambe basé lango te parce que bazo ko ça ils ont point de contact moko ça transo zo bango facilement. OK, merci beaucoup. Na revenir pa na yo nzamba meme na mai ngozaki mwindo tango beti nzete et comme clair nde atali so moni mokili moi comme mokina se groupe abatu ba encercler donc basali groupe men na kati la moni mbwa moko mulai le kaki même ata bato na mulai mais mbwa ngozaki na forme ya mbwa ya mwasi zamba zo senga mbwa o aza demo mais na se mabele ya mbwa na se to na moni ba che 4 bassin na mabassin wana na moni mabele ezobimisa mafuta wana ndesi ko bandoko zongo bazo benda ngona tongo bazo tyango na préservatif ndeza ba mafuta o to mona na kati ya nini ya préservatif. Alors c'est l'homme de Dieu yo mona ngodi na kati ya préservatif na botama chrétien te na koma chrétien donc OK on a passé qui OK donc ngalinga ine na koma na point na koma point na ngando yango na koma c'est-à-dire yo pe mona ke mona donc c'est-à-dire parmi mangambozolo ba oyo biope moi pratique no osala yango pe sala kango ena zala ki mopagano non habité na tango comme chrétien non j'ai pas dit ça nabi parmi avino le passé pour tango yo balikamba préservatif mafuta pour moi ba dimso des fois ba yebité etinga na yebité netinga na yebité na yebité peut français a yebi peut-être pas go yeba moi mafuta baniso mafuta on a non ndeni bon mafuta ngoza kwa mafuta huile hein mafuta ngoza kwa mafuta huile za moi solo mafuta ngoza kwa mafuta huile voilà ils a après na mafuta huile donc oyo eko permettre que non sexe mobile et kota mamo ils a un peu moins glissant mafuta ngoza un peu glissant oyo ko faciliter sexe mobile kota mamo na kata chasser donc mafuta nezo permettre que pour mbalamoko na habité piste ni nazo ningo memela ngai piste ni nazo memanga papa toza bana nzambe zina zolo babo yebina mikolo na bana meke bazolanda esenga to zala mo ba réserve na lobe na biso mais je pense que na langage moko ko permettre bato ba comprendre. Non na tunia na bile pourquoi to yebi que tozo to éclaire quand même opinion je sais to qui n'est juste na bit na yebi que na yambo susu yona olinga na mema o série par série mo so funga mi mbala moko tout n'a pas mais tout n'a pas mais série par série donc pour aller pour nanga me capé ko expliquer biso par rapport ya tango mona ki mokiliango au mona ki mboa ba beza démon 4 bassins na saint to ba on a na français
na seto na tolo ya nae na 4 bassin ba ofina nde mafuta donc mafuta ya mozo mayango voilà mafuta ezo bi le quoi ma belle ya ngombe ezo bi ma ngomoko siko mafuta nezo permettre ba tyango na nini na ba préservatif alors tango mobali azo tika semence na préservatif ezo semence na ezo kuta na contact na mafuta wana ya mobali ezo za mamoko demande za mamoko contrôle ya vie ya moto siko ba inconvénient na ngonde la bandolo ba ezo pesa faiblesse sexuelle ezo mema sito parce que tout ba mabala ba toujours mema infidélité na kati ya mabala après ba ko sala ya basi préservatif ya basi na biti moko pe kaka pona ko détruire alors o détruire mingi surtout eza o ya mibali parce que moi mafuta wana etouchaka pe partenaire tant bo sa na ye rapport sexuellement mafuta na eza pe na ba conséquences pona basi ezo perturber ba période na bango eza na moto mosusu a régler temps mosusu le 9 mais akama ko régler les 5 régler ngo pene continuer moulai et ça une semaine mais il continue moulai mosusu peso perturber mosusu 2 mois 1 mois a régler raté à part wana zo mema kozanga kobota moto mosusu alongola na ezemité asa elo côté mais à côté ndako libala kobota eza pe à cause ya babilo kona ya mafuta na ezo détruire na kati ya ba vie ya bato. Ok, merci beaucoup. Tosuka awa. Ba mingo on ko yoka wana sikoyo ya bana banini. Awa ne pena dernière question nanga. Ba mingo yoka ki ya bana na kati ya tine na kati ya ba cuve na kati ya libula ya wese. D'abord, mais qu'est-ce que vous expliquez biso ça par rapport ya nini? Première ça ba préservatif o ba boka na kati ya ba toilette. Eza d'abord langage code nzamba bisa kinga ya mi baleza bana basi o ba boka ba makila na bango ya ba période na kati ya toilette parce que toilette c'est juste un cabinet satanique bato belé ba bakate il y a un démon avant dans la kata toilette comme madame Jacqueline to ya peut-être poto elle que ça pas comme ba démon mais c'est quand même changer ya koloba comme moi démon avant dans ndaku na kata toilette comme les alaka madame Jacqueline toilette ezalaka juste un cabinet alors pour la mamotali ko bois ka ba période dona je pense une émission to sala to le blanc poto toucher pas mambe na mari de nuit na ba femme de nuit parce que bato mingi batela ba film pour nous la plupart bezalaka bato ba change kilt et puis la plupart mingi baji ba kufa alors tant aux zones ça rapport sexuel au film on a ça rapport sexuel n'a pensé à moto oh au qui nani je connais ça kufa na ye alors on a le blanc on a déjà une émission donc pour la première émission n'angina interdit bana nzambe basale la préservatif te et aux la contre pour na bato bangi mingi impudicité bango ba aux la d'accord te ba ko boya yango bible bi nenga zela ki na tano we nenge pe kozala na tango na biso Jérémie lobi invoquer nzambe ça Jérémie que invoquez moi. Je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Nangana yo to yeba kité. Mais poussé par le Saint-Esprit, tu as révélé au yeba mangametali na préservatif. Bino bato bozo combattre. Bino bato bozo menacer, bo continuer na ozala protéger la makila na Yesu Masia. Alors juste interdit ba nzambe o basé la préservatif. Ba o baza ba marié botika. Ba o baza ba impidique. Botika bo bala na bosa mamla bino calme me ozali sumuté. Alors avec le temps, nous avons sous-ta ko développer na deuxième émission. Après avoir su mon salle ensemble lobby dans appel la poste ko bon de la pona batu et puis copier le numéro de téléphone parce que les ana batu be déjà trop bon de la pona bango au bazana baka au ba mois de délivrance ba misu bazana ba France Paris ba misu baza awana Kinshasa trop bon de la pona bango et puis ça mazo se manifester batu bazana délivrer. Donc OK, merci beaucoup. Je crois que presque na suka tonto zong sa micro papa na biso pasteur Israël Nash akosamba la pona batu ba osa baka wana il a très bien dit ba bien ba makangote n'importe quel baka ba mourada te hein ba mourado te ba banani te ba amiga te hein mais bato bena ba balana solo ote papa mon 10 bana na boti photo ça misupe to lobe pena makambo ba komo chaba ko beta batonga pour 5 à 10 ans si nzambe pe sur makambo hein ouais na parce que j'ai ça moi que il y a des choses il faut loba ngamo na ko katinanga hein bato batonga wana ya ba 10 ans bazana click bazana click wana ya bato ya ba bomba pour l'émission précédente na monde pas français monde ngonga ya a un peu moins rigueur na makambo wana babi batu oyo babala na soko bi ki osama mambo wana surtout bikolo ba jeune boss ba jeune basala un peu moins makambo moi mingi osomba babenga o condom oki osombi po obeta tika makambo mais bato poto bona makambo moi mingi l'homme de Dieu je crois le long na yoka ne mingi oloba numéro na contact et puis moi quelque chose puis au prier pour nabat. Oui, mon numéro de téléphone est ça plus 243
89 72 32 229 plus 243 89 72 32 229. Numéro o eza ya 2 sens. Bobenga biso pona ba conseil na bino, soutien na bino pona mosalo bitumbeza mwa mingelo ka liboso. Ya mi balé pona bato baza na besoin ya assistance, zambalo la assister bango et puis la ngina bondela. Et puis nazo benga bato nyonso baza na problème ya kobota. Problème ya masturbation to lobelango mikolezo ya. Problème o baboka ba biloko na ba makila na bango ba période na bango comme un peu perturbé. Mi balo ba problème ba faiblesse sexuelle. Zambe la biso aza zambe wa repela ba cas difficile. Ngina bondela nzambe pona bato nyonso baza na ba hôpital, bato nyonso baza na malade. Na osenga pena moto zona ndanga zapi mama opesa vie no e pa Yesu. O changer vie na yo, o bongola motema na yo. Zamba bo moi, zamba bikamwa, zambe ya Lola, zambe ya apôtre Paul Nash. Zambe na tiki bato nyonso baza na ba hôpital. Bambeto ba malade bazobela, baza na ba cas difficile, babika au nom de Jésus. Faveur paix grâce na yo et accompagner bango na kombo na Yesu. J'ai ainsi prié. Amen. Merci papa journaliste. Amen. Je crois na to comme na souka, to pesi encore une fois merci pour na de tamba kilom de na 4e émission na biso, nzambalo la ba accessoire mingi. Au premier épisode, 2e, 3e, 4e, 5e, pour découvrir Makambo et Batama. Et comme nous devons d'abord dévoiler des choses ténèbres, ainsi que tous on a kati à droiture. Nzambalo la ozanga te ko pamba je pense que soyez sozoyate pour yo notri les soumoute pour yo notri martibation te pour yo nanotri makambo ya préservatif te pour yo tri maman la kindumba ba 4 femmes 5 femmes notri te pour yo tri no ba gender te pour yo tri no ba gigolon te pour yo maman tri no pe ko maman ba petit pousso tikité ya yo so ngo yate et sengelo bongo la mutima parce que tan koki bo s'abonner massivement na kati ya notre chaîne Abiso Ezali Maman Mokonzi Fondation TV o wapi na maman na biso Anna Kalambai. Maman Anna Kalambai tolo nase, bo s'abonner za chaîne moko eza sikame bo s'abonner massivement pour makambo solo ezali. Je crois ngo na pesi ba nyonso o balanda ka biso boko découvrir mambo solo parce que biso ara bo solo na kati bo solo Bible ndé Bible révélation so soyez à la prochaine to kuta na bino bye bye et ciao.